Mais pourquoi bébé ça moninga nzoto? À quoi bon? Moninga na biso mobile aza parce que non to benga moninga parce que to sala musala moko. Ezo sala vraiment pasi. Bino bo mesana ka pour obwakela batuka malade. Nga mona osinta bombone na za bo obwakela nga malade. Bozwani. Soki nga naza na étoile na ngai, naza na ba bonheur na ngai, naza ba lumière na ngai, eza ya ngai. Na OK plus parce que baba ke bazaki na moi disputement entre yé, bazaki disputement entre yé na maniqué. Parce que yo net maniqué, obwakela moninga malade. Obwakela moninga malade. Soki eza si réellement za yo mutu obwakela moninga malade. Wana nini? On est loté. Ce qui est yoté, gloire à Dieu. Ce qui est yoté, qui est malade, osana nini, on est loté. Ah, bologena lela, trésor mancour. Kumbela mokili. Kumbela mokili, trésor mancour. Kumbela mokili, talaka yo mukumbi. Kumbela donc. La terre est à toi, kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela mokili. Tala bango ba jaloué, bazo banga. Mankuru wetu alobaka te. Tozore mankuru wetu. Ouais. Kumbela mokili. Zamba zama lamu Zlatan Boloké. Identité. Bonjour, bonsoir fidèles internautes. Merci na micro ya Kumbela Mokili Télévision. Quand détenu sabino souci majeur na biso, ils a ka informer bino ko ebisa bino pe kotel sabino mayema so sala mais surtout les kanakati ya ngumba Kinshasa en tout cas, ezo sala pasi mingi, ezo sala pasi. Bonzi melangai komona elenge mobali botala ka ba image o ka ndebino mo bozomo na Montréal a balancer lenga ba image wana botala journaliste oyo ayebani na kombo ya Valdi Tambo esali pasi mingi to lamuki na tongo tomkuti nzoto mobimba maladi to ebite il paraît selon internet balobi ke babwake lié et pas ya moninga na epé journaliste ngumba Kinshasa en tout cas ba journaliste to lingani to tika ko sala makamba boy ezo sala kitoko vraiment mingi te oza problème moninga lukata o luka moninga bokuta na bosola bino moko en face boy bandengeni ya ko bongisa kasi ko bebisa moninga nzoto boy ezo sala kitoko te mato ebi suite ya maladie na été restez toujours branché to so likanisi ya baimboka ya baninga ba chroniqueur pe ba chroniqueuse bazana pe nous allons juste après. Et ça passe, peu ça mawa. Surtout na biso ba chroniqueuse, ne ba benga biso ba journal poite. Tolinganité vraiment. Biso ni on sonde tozala boy tozala bana ya papa moko bana ya mama moko. Mokilo ndenge zabwe si même na maboko ya Nzambe. Mais pourquoi bébé ça moninga nzoto? À quoi bon? Moninga na biso mobile aza parce que non to benga moninga parce que to sala musala moko. Ezo sala vraiment pasi. Bino bo mesana ka pour obwakela batuka malade. Nga mona osinta bombone na za bo obwakela nga malade. Bozwani. Soki nga naza na étoile na ngai, naza na ba bonheur na ngai, naza ba lumière na ngai, eza ya ngai. Manaka na nga. Boyi place nga nazola manaka na nga te. Sopi manaka na nga la bota mana ngo na mama biso boyebi même pas. Mais sikoyo bozi muninga na bino mobali to ozwi collègue na yo vraiment ndimi na yo kepa mama moko boye koti na yo penda kwa nganga kapo obebi se malade na ebiti Nathalie ndekolanga Voldi et ça nga passe. Et ça nga vraiment passe comme on a mbinga mobala telemi bongo otali mama bango azolela otali bandekone bazolela. Mais pour nini? Nebite maladie wana na yebite Nzambe na ngai. Pourquoi? Pour nini tozobomana na likamu nini? Tozobomana ka pona ba vie internet. Tozobomana ka po internet coûte à moi 50 francs. Non. Lelo par internet ce que zala kité. C'est que tengo tozaba chege. C'est que tengo tozaba ndumba. Mais ils ont quitté côté, quand on a ba baisse, ba fitirité mokile futa elo moroté. Totika. Yo yebi que bakal muninga malade. O mesa na ko boire malade. Mais yo ezala emso ezala malade té. Justice na yo e ko ça dépend Nzambe. Penza maninga bata mabete. Quitté côté et ça ninga ma passe mingi. Et là, on a un terre quand on a des biso ya mibali pe ya basi. S'il vous plaît, totika la ko boire malade. S'il vous plaît, totika la ko sana mabe. Étoile na nga eza étoile na yote. Étoile na ye kuna eza ya bombo sintiate.
totika vraiment ekosala biso bien nzambe abomo oyo akela likolo na se abikisa ndeko na biso ya mobali tomona ya bonne santé malade esilaka meme nga mpe nazwaka yango nazwaka eloko mbala suka mais naza na tante mpo ntango bakende kosalisa maladi wana batunaka tozongisa to tozongisa te mutu kingani mutu asali yo boye mais mpo na nga sinisa bomona babozongisa te botika justice ya nzambe esani esalama justice ya nzambe elekaka ya bato nyonso ya mokili oyo ya se meme ye moko nganga pema azopema nango wana mutu apesi ye pema wana eza kolo yesu ndeko na nga place ozali ndima amen meme pema oyo oza nango ndeko na nga ya mwasi place ozali oza journaliste oza réalisateur pema ozopema nango wana nzambe nde mutu apesi ebongo yo kokende pa marabu olobi ke ngai vi nange esuki awa okokende pa mama sokola nga sokola ngobi ngai vi nange esuki omikosi nzambe nde aleki nyonso kola te totikala kobomana tozobomana likambo nini yango nayebi te ndeko nga mobali boke koboma ye abotoli bino mwasi abotoli bino mopangu abotoli bino bamituka to nini nzambe vraiment asunga biso popo na boy tokobomana aka pamba nalinga bino mingi sinta bomona bino yo de courte gens bien chargé mama prophétesse nga yo vraiment nazali boso na bino na sepe na bino makasi merci au fait bandeko epesa pasi eza pasi eza mawa eza vraiment regrettable komona ndeko mobali aza famille aza na bana aza na mwasi aza peut-être na bandeko azozwa en charge yo sepeli kaka que non obwakele malade eza malamu te en tout cas to changer nga na oke plus parce que babake bazalaki na mwa disputement entre ye basalaki disputement entre ye na manike parce yo neti manike obwakela moninga maladi obwakela moninga maladi soki eza si réellement eza yo moto obwakeli moninga maladi wana nini wana elote soki mpe eza yo te gloire à Dieu soki eza yo moto obwakeli moninga maladi oza na nini wana elote eza mpe so eza mpe manike te oyo abwakeli moninga maladi oza no mpe na elote ya biso nyonso totambolaka ana mo ya Congo tozotambolaka ana mo ya Congo toliaka bamapa oyo atongo oyo tozoliaka kaka bamatembele oyo tozoliaka bathomson oyo tozoliaka ko yo motema mabe ozobwakeli moninga maladi tuka te nzambe alingaka bongo te so oza fia likokilo to mobali ya likokilo sala makambo na ndenge na yo so oza moto barankine se baswani oswani na moninga to obebani na moninga ozwi maladi ma omamiki moninga ozwi maladi obwakeli moninga sikotina no nini na mokili muna moto aza na chance na ye muna moto aza na étoile na ye muna moto aza na ndenge na ye asalelaka makambo na ye ndenge na ye amonelaka makambo na ye motu so asali yo mabe oza sense kaka te obwakele maladi tika nzambe asala justice ya nzambe eleki même justice na biso ya mokili awa justice ya nzambe eleki justice oyo eza ke non tomoni par exemple nde tomonaki procès ya Vital Kamerhe nde tomonaki procès ya Jamal soki Jamal nde tomonaki procès ya justice ya nzambe eleki nzambe aza juste akojuge likambo na yo akokota likambo na yo ajuge likambo na yo epuis abimisi yo victorieux ou bien victorieuse parce que kobwakela moninga malade après avoir kobwakela moninga malade kofaire souffrir moninga engame mobali peut-être ana famille oyo azozwa en charge oyo badépendaka na ye obwakeli ye maladi famille wana bazolela na kombo no tu penses que vino eza bien omoni moto osali likambo de génération en génération makambo ebandaka kolanda yo makambo ebandaka kolanda yo na monde internet oyo tozomona makambo ena bamaladi mosunga na yo découvrir na monde internet natikaka kuta oyeba yango te neti nga mona victime ya maladi so mpe ya mbala nayebi kute maladi ya mbala yango nayoka yango te banda nakola tinde nakomi bo nayoka yango na kimikolo ki maladi ya mbala existaka maladi ya mbala litama ezo evimbi esali ke non litama epasuka ntango epasuka wana batofi na elongi déformé de façon ke bandoleka su na nini oyo bandosala su bemission te eza vraiment pasi so nzambe azalaki te me nga ndeko na bino ya mwasi nga tabichu lelo na telemi te to navandi te liboso na bino bandeko na biso baabone na biso nos très chers internautes natelemi te lelo mpona sola na bino. C'est ça parce que j'étais juste devant Dieu.
nde nzambe asalinga faveur nzambe asalinga justice maladi wana eke mosika na ngai naza atente na bakena moto asalinga boye nazongisela ye me nzambe emondo ajuge yo moto okanisa kosala baninga mabe eza bien parce que omoni ke non nabwakela maladi elo omo te ezwanga nzambe ajuge eya na temps mpe ofuta yango le mosusu yo kuta ofuta yango te omoi bino baparent oyo botiaka bana na bino bayeba kosibir makamoko boye bamanga na bino bangai bolie bangai na bino siko bana na bino baozwa yango se boyoba ata bible te botanga ata bible ndambo yo osali mabe lelo lobi mwana afuti lobi mwana afuti lobi mwana afuti tu penses que tant yo sali mabe mutu wana avandi boye nzambe nalingaka te nzambe alingaka opa ndimi ke maladi ane ezwa ye eya nango batemps eya nango bepreuve mais yo oyo ekozongela yo ondima te ocomprendre te alors toti kosala na mabe to éviter koswana na bato to éviter kozala na barancune parce que lelo se bazopota manike buzoba bazopoto buzoba parce que yo nde mutu boswana na muninga so boswana na te balinga bapoto buzoba te alors il faut ko éviter ba buzz ezani bana banda sa ba buzz on bana bino pene lote ba be lote sko boke ko finga boke bo fingi boke bo swani boke bo sali boye après na simata muninga osala boye alezu maladi o mami ko boakeli ba buzz on banda ozwa na mona na ngate o sepe o asumi mapata tout qui ba buzz on fait ça malonga même ata moko na biso journée senga ko mata fachi ba buzz ofandi bo sali muninga mabe OK bo sali muninga mabe akwa bon ensemble muninga mabe akwa bon ensemble muninga mabe tandis que to kufa na biso to pour la vanité des vanités tout est vanité aibi yoni na sali yoni na fingeli yoni na bomeli yoni o kufa kaka netingo yo finginga bo nena longo tabichu oyo finginga na longo ona za na longo te na osila te alors to tiko sa baninga mabe to tiko bokela baninga maladi eza malamu te to na bande kwa basi to na bande kwa mibali komone ngame mobali bo a souffrir komone ngame mobali bo na maladi eza kitoko te bande ko na ngai to changer muninga salio mabe ozong seli ebola. Hein? Donc je pense que vous comprendre, vous retenir notre message, justice à solo les ensemble, justice à solo les amokilité. Justice à solo les ensemble, justice à solo. C'est lui le juste et juge. Yende mutu au sala que non, batuba mona que non, osala qui m'a bêté, osala qui m'a bêté, m'a fait sur raison. Donc, hein, Mouninga Salio m'a beau tonner bola, n'abi que vous allez un peu passer parce que comme la maman ben mususu mutako sala o supporter ngote mais to senganza ma pesa biso motema olingana. Aimons-nous les uns les autres, les à la poignée parce que tant où yo moko ebi que omisala ma bête, moi pour ça Mouninga ma bezate. N'abi que maladie ana ceux qui empêchent ceux ya nini ceux ngana zongo na kokate Mouninga pas kokate. Donc to lingana tout ça na ma bête et ça là vraiment bien. C'était la votre humble servante Tabichou Tabusikre ba la patronne de Tabichou TV moi ça me dit moi ça tourne partout moi ça pembe moi ça coupe coiffure à chair. Donc vous allez vraiment brancher bolanda biso et ça là vraiment bien tout ça bola mo eleka ma benebele. En tout cas vraiment eza passi ezo sala passi pe ça passe. Na tout na finalement ezalaka nini. Tango yo ozwa idée ozwa likanisi obwa kila muninga malade. O faire souffrir ka muninga ndeko nanga pozwa nini mokilo eza yanga na yo te eza nzambe nzambe ye moko tasala mokili na ye akela mokili na ye pa keli biso bato atikala ko sala biso mabete mais biso moko bato sala bato mabe hein bino ba journaliste bo comme sur le quoi biso be ba théâtre bo comme boka na malade c'est pas normal moninga tango akufa le yo gagner ni en tout cas eza kitoko te eza malamu ta kitoko te to meka ko bongisa place wana yo mutu oyo zaka pona ko bebisa ka bato yo ndo yebi kote ba kendaka po ezala yo yeba liso nzambe etala yo ndeko no mobali tango asufri bongo pana yo esalo pasi te esalo esengo oui domoka on ne bo obo maeka eza malamu te bino ba sala biloko wana nga jubek na bisi bino botika ya kitoko te mokilango eke na suka yo luka te so bando sama biloko mo sama la mais o continue kana mabe na yo en tout cas vraiment bosala motema mo en tout cas nga neti nga jubek bona ko sala loko te na opesa conseil na bino bandeko nango bosala makambo wana liswa nzambe elala te liswa nzambe aka pona omona bino fin du monde ngo to okende o changer te pona nini eza kitoko ata mukete na sepeli kende.
ya boye eza vraiment kimotema mabe eza vraiment kindoki boyoki réaction ya population na likanisi ya mabe ya ndeko oyo abebisi moninga mobali mpona nini bajournaliste tolingani te tozobomana mpona nini biso nyonso tolamukaka ntongo toke koluka mbongo mai mbongo mbwengi kaka nde ezalaka tolingani te pourquoi en tout cas naza vraiment déçu. Merci au Trésor Prince Mankuru. Merci Bayebanso Balela Salima Banews. Vous continuez à s'abonner, vous liker en tout cas. Somme émotion non kolobate, vous comprendre émotion nanga. Ah, bologena lela. Trésor Mankuru. Kumbela mokili ei. Kumbela mokili Trésor Mankuru. Kumbela mokili talaka yo mukumbi. Kumbela donc la terre est à toi kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela mokili. Tala bango bajaloué bazobanga banga. Mankuru wetu alobaka te. Tozore Mankuru wetu. Ouais. Kumbela mokili. Zamba zama lamu Islatan Boloke. Identité